parce que ndenge boyambinga banda na kotaki na Congo Central to bandi na Kasangulu tina zoya nzela yango wana kutu epesinga mwa retard po il fallait quand même na sepelisa bandeko nyonso to na kutani na bango na nzela donc bolimbisa na yebi ke bozawa banda tongo mais il fallait kaka na koma to kutana naza na ebele ya koloba te ya liboso na nga koloba boye bino ndenge boza bana luozi na bana Congo Central nyonso tu bovotaki papa mokonzi Félix Antoine Tshisekedi na ndenge esengeli yango wana ifo na tonda bino botondi ye mpe na bolingo na ye asepelisi mpe bino anome nani anomenga nani ya yambo na kati ya mboka na biso banome premier ministre ya mwasi yango mpe Mkongo esengo te mais tobosa na likambo moko te naza premier ministre ya Mkongo mais naza premier ministre ya RDC mobimba bongo te yango wana l'air banomenga eloko ya liboso nasalaki nakendeki nano na est nakendeki na Bukavu nakendeki na Goma nakerotala bandeko na biso kuna oyo bazoniokola bango na barwande na bandeko na bango ya M23 il fallait nakende olakisa bango ke biso bana mboka tozosoutenir bango na nsima naye kokende Kisangani toujours tosoutenir bavictime oyo bakufi na bato oyo banyangalaka to baye konyokola biso mais toyebi ke ata balobi bameki bakokoka te yango wana lelo bapapa sango bapesinga occasion na ndenge ya cinquantenaire ya paroisse ya Fatima bainvitaki nga na lobi na kozanga te na koya comme ça mpe na etia makolo na mboka na mabele ya bakoko na nga sikoyo boyebi ke ngai naza mutu ya Songololo naza mutu ya Kimpese naza mutu ya Vila mais avant nakoma kuna lobi nakenda Luozi mpona kolakisa bino ke biso nyonso tu bakongo tozala bomoko po tozala bomoko so tolingi kotonga province soki tolingi kotonga mboka biso nyonso tu bana RDC po tozala bomoko po soki bomoko eza te tokolingana te tokosala mpe makambo elengi te bongo te ndenge nazoyoka bino namoni mpe nga moko na miso namoni likambo ya nzela nakanisaki banda tokoti kote ya Songololo na kokoma awa 45 minutes nasali 3h30 donc na comprendre nga moko namoni na miso likambo ya nzela likambo ya baki na bandaki deja kosolola na ministre ya infrastructure likambo ya baki nayoki mpe bozoloba likambo ya courant banisusu balobi likambo ya mai malembe me tozobundela ngo tokosala mosala po lobi bino mpe bozala na courant yango po eza elengi te ke courant eutaka inga elekaka bino kaka likolo eleki donc likambo wana eza ya motuya ifo tobundela ngo po Luozi mpe ezwa courant Luozi ezwa courant Songololo ezwa courant Congo Central mobimba ezwa courant kaka ndenge tozobundela mpe bana Congo mobimba RDC mobimba bakoka kozwa courant bongo te alors ngai naza na besoin bankama bachef coutumier bamfumu bayambaki nga na Lukala bayambi nga awa na Luozi mais bino population est-ce que boyambi nga ya solo boyambi nga ya solo alors nakosenga bino botika nga te boyebi ke baproblème eza ebele bino bolobi courant bolobi mai
côté à Songololo ba beleli insécurité donc ba problème eza ebele mais tozo sala lango tozo tala lango po totika bino te mais pona ko sala ngo il faut pe bino bo soutenir nga pena sentir que bande ko nga baza sima nga botika nga ite bongo te bobosa na kapete toujours nzambe liboso botianga na mabondeli po musala o nzambe mtaponi bandeko bolandi discours oyo ya premier ministre Nabino discours moko ezanga tina discours moko ezanga sens eloko liboso tindinga na loba premier ministre azobenga Félix Papa toyokana chef à gouvernement azobenga président de la république Papa soke na biro na ye omona photo monene ya Félix. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que cette dame ne travaille pas pour la République, mais elle travaille pour un individu. Il travaille pour Félix. Akobenga ye papa. Donc, les ambokanaye, les entreprises individuelles, a sepel pour papa mouta nommé ye. Papa a nommé Mbadali Bosso, ministre de Mwasi am Congo. Papa mouta nommé ye. Azale Sekoumakasi. Donc, Azou travaille pour na papa. Mais Azou travaille pour na mbokate. Ça, c'est depuis Mobutu. Hein? Tant Mobutu est président, Babilo, ba ministre, Nyon, ba généraux, photo à Mobutu. Cela signifie que travaille pour na mbokate. Tomoni Joseph Kabila. Ba ministre, Nyon, ta photo Kabila. Mais c'est pas possible ça. Il y a en France. Photo Macron et que ça vraiment nanda pour même yanga. Yo ça ni. C'est quand ça président dégré est-ce que talinga? Mais c'est pas possible. Premier ministre Oyo akoki koloba non à président. Azana position de faiblesse yako bengaye déjà papa. Et pas ça. Makamuna lobaka. Heureusement na lobaka. Batala kango barandaka yango. Yango ya lobi. De Kimpese. Tilouozi. Au lieu de 45 minutes. 45 à 50. À sali 3 heures. Na saison sèche. Hein? Na saison sèche à sali 3 heures et demie. Kimpese Louozi, c'est 90 km. 90 km de l'autoroute, 45 à 50 minutes au commis. Yé, première dame, a sali 3 heures et demie. Et tant que le gouverneur a permis d'aller pour Yoka. Gouverneur a suivi. Mais de quoi ça, et puis, barabara ngo azolo bawana de Kimpese tini eza asphalté goudron ezate eza kaningwana siko na saison de pluie 6h ou 7h kaka Kimpese Tilouozi distance à 45 minutes au sala 6h 7h pendant la pluie. Or na sima siko Louozi koleka bayala la bambanza ngoti na bakundi kuna richesse ça kuna kosakalate. Mais moi, il y a même dit dans le rose ya pamba, ezate po nzela ezate. Batozo ko kuda bibembe. Balongo na kini. Po ko na Kimpese. Pardon. Nambanza koyo. C'est de pluie. Ba be déjà 6h sur 7h Kimpese Louozi, ba la nzela. E ba ko makuna kamba na longa kini. Et makambo ozolo baiza nzela o nyoso nzela oni est-ce que eza makambo ya premier ministre et makambo na été eza makambo ya gouverneur mais pourquoi comme ya ye
C'est parce que le pouvoir n'est pas décentralisé. Et tant que le pouvoir ne sera pas décentralisé, de toutes les façons, pas une dictature, le pouvoir sera décentralisé. Boyoki kaka na vidéo sur leki, banani bazo yiba mingi, bachi bango, bachi lombo, banani, baluba. Parce que le pouvoir est bango. Na pays où ils ont battu à travailler, pour battre travailler, il faut pouvoir être décentralisé. Et pas en avandi, battu ça fait une année, battu ko ya babungi. Pour la nuit, une année après, battu gare à mon nene. Donc, tant que qui t'en ont la fenêtre. Mais RDC, RDC, ce qu'on s'est dit 6 mois du Banatan, au Cameroun, mais c'est pas possible ça. Donc, tant que ministre, premier ministre Zoloba, il faut ébaquer, bah, oyo, bah, politique, bah, oyo, bah, mona musika, bah, zoyo kae. Et là, on y a malonga à l'ubiwana. Et là, on y a malonga. Louose vota chilombote. Il y a évidemment louose vota chilombo. Louose vota chilombote. Et pourtant, vote qu'on appelle ça après mandat de ma koufi. Nana voté. Biso de évidemment il va voter qui est. N'a pas dit faillu la outil tant c'est tant voyé. Bon, mon popularité. Donc popularité on est fait dans chilombo, mais ça n'a failli pourquoi. Aux premier ministre na pays où ils ont une alliance na évité ce au salité au balaxi na boka yo pas osa promettre bango mais na mboka oyo na capitale pas yo outi et loko zo salama ezate et loko zo salama ezate nani amoni mboka ndenge ezate nani amoni te tikato la action sur yo mona garantie. Et pas yo outil. Tant la salité. On ne bouge pas. On ne bouge pas parce que pas yo outil. Tika la action. Tant non. La commune à Kinshasa, personnellement dans la commune à Kinshasa, na colline à Katsengwaka, avenue 14 à la presse, la 14 presse à sa boue. Batouya obtient de vie, Batouya sur la tête à Kabafuta à Batike. Wapi Salongo, Wapi Salubrito, Bolomaka, Wapi Kini Mopeto, trop c'est trop. Son Excellence, le président de la République. A Konzavina Kinshasa va échouer les lots, va échouer l'objet au Kuna, surtout Baba Longa, Oteka Sandu, Otala Kato, Otala Benikato, Mokezo qui est là pour disparaître, Mokoyo, et Komide, Kongweza Nabatiamba, Kongweza Nabako, Kongweza Nabako. Voilà. Tolongo liango, Tokita, Nabanzo Yoki de Baïpsio. Tango mboka na Kinshasa pa yo uche zaboye leso nini yo liyozi que nous pesa siko na liyozi tala pa yo utiko omoni ezali leso nini siko yo pesa liyozi tanke na Kinshasa utoko ozoko kate yo katala suso les amboge zala raboy opera ne Kagame na kanyibiso to tonga nzelote o prince ka savubu bota prince ka savubu o kindoki otoni prince ka savubu mbule linge banda o la kindoki pola mboko na loka mboko yoko o fleuve ka savubu ou bien prince ka savubu Voilà. Alors, tournation image moko. Tala Congo, Brazzaville. J'ai dit, Tala Congo, Brazzaville. Au moni côté, au pays, aux chefs à gouvernement. Tala ce qu'on boka baninga. Oyo, pays pauvre, moko de Vabiso. Tala. Je ne dis pas non plus que ma commis va atteindre ma niveau. Tala. Mboka oyo n'a rien. Tala. Et ça peut bien Tala. Ils sont plus ou moins. Hein? Tala. Plus ou moins, je dis bien. Et pose le papa Anomenga.
Quel papa? Alors, dans un impressionné, je n'ai pas aussi dit que partout, ils avaient un bon non, il y a aussi de... T'as la propriété, hein? T'as la propriété. Voilà, moi, au côté, moi, bah... Alors, a priori, mboka ndenge zali, okondi bango de nomination te. Bazo mona yo propre, mais t'as la capitale, pas yo vandi. L'ouozi est propre, que capitale, pas yo zali. Le pouvoir n'est pas décentralisé. Gouverneur, pour ça, les locaux, il faut bien kuna. Gouverneur, mbongo abakongo, kena kuna. Mbongo ya porto chanjango, porto tekiango, gouverneur avandi, azani kama olubate. Bazote kama port, bazote kama commune, bazote kama place belé, gouverneur olubate. Le pouvoir n'est pas décentralisé. De toute façon, pas une dictature yali. Signe nangwa li bosso, pouvoir est centralisé. Mobutu a travaillé avec son lobby. Katango nani Kabila, il a travaillé avec son lobby. Ba conseil gaye, Chilombo pareil. Et bon mboke bongandeni. Yo sa non sonité, ba yoza premier ministre, batala video vani. Est-ce que ça fait ma sonité? Nga place no a démissionné. Place na yo na démissionné, na tiki bango na salité na bango. Ba kongo ba to salité te. Biso ba gestionnaire. Tant que président président de la République à Congo, on a la Gaboy. Kagaboy. Et moi, tant que vrai mon Congo, 100%. Et ça, papa, Souki Nani, Mouyadji, tout ça, non. Les deux. Nous allons reconnaître l'autre attaque au Congo. Nous allons reconnaître l'autre. Non, nous allons reconnaître l'autre. Parce que mon Congo, on dit ma domination de Gonate. Oyoke, pays, et ça, n'a pas alliance. Na lobaki yango, Jidit, au Gossal le monde. Ngaza mkolo wa mkolo yo na musika na mona wa musika na lobby okosala eloko te soki ba 54 na yo bokosala eloko te déjà na mboko na bino po mutu amona yo fo futa soki 10 000 po kutana mutu ayena bakamoko boya bien 50 000 dossier pour les la présidence 50 000 ça c'est quel pays ngai so ngo comme la Macron à partir de ndako na papa Azuango, moins de 15 jours à répondre. Si on a un député, il y a un département d'Abisso. On a un téléphone, on a bengi. Voilà. Ba conseil na bino. Ba petit mot, bon, souvent, il y a une histoire en bocate, bozuye, parce que ça boye, et il y a tout ça. Ba Congo, ils ont la batterie boni. Ba Congo. Quand on a eu Ba Congo, ils ont la batterie boye, et comme dans Banzango, ils ont la boye. On a eu tout. Mais bateau au salon, est-ce que vous avez un est-ce que Basama Yele, Yamusala et Yosikoyo, au lobby, au tangi na poto, au président de la République, papa. Mais ça, c'est quoi ça? Et là, c'est que aux autres travaillent pour naïe. Papa, il y a un papa. Pourquoi? Papa pasteur, pour notre traitement, molimo, non physique. Mais il y a un papa. Pourquoi? Aux yeux photo naïe, n'abîme na pouf. Pourquoi? Il fallait photo ya pays. Ok, n'abîme na yo. On tient photo ya président. Yo mon côté, ba ministre Nyoso, ba général Nyoso, ba nani ba tout. Photo ya président de la République. Cela veut dire que bazo travaille pas pour la République, pour un seul individu, à le pays qu'on va avancer. Parce que tant ba nommé yo, au lieu mon ba nommé pour mayele na yo, yo so mon ba nommé pour mayele na yo te. Ayangwana tina bege papa ayoka pona umela merci bosala o nyusu bolingi pona mboka wana hein bosala tout o bolingi pona mboka wana mais nzamba so komona o bozo sala un jour tokoye ba vérité en tout cas bande konanga bon j'ai dit dans l'action de mususu pona sukisa Bon papa abino. Ya papa gazoye bate. Bomoni mwana tuyo to pese biloko azolia.
Donc bato nyonso tu boyebe elongi ya mwana ya mama ya mwana o soit va reconnaître elongi na ye bosunga biso boyebisa mama ya mwana o aya kozwa mwana na ye kobwaka mwana 9 mois boti ye abimi na mokili ata bebi ata kondi zwa charge na ye totala la police eboyi s'il vous plaît non so bomona vidéo obo partager po balukela mwana osolution biso tozala biso na makoki ya obokola ye te toziyeka mpona lelo mpo tokobwaka ye pete libanda tomoni ye libanda tokenda la police baboyi na bango. Alors, Madame Judith, Mawa, soki nga mobali esalinga mpasi makasi bongo yo sikoyo mwasi il faut kolandaka bavideo nanga mingi bato mayele balandaka bavideo nanga mingi mpona lakisaka bozoloba pourquoi ozolakisa basalite ya mboka mais so bozotravaille bien bokoboya balakisanga pourquoi si réellement bozotravaille malamu bokoboya nalakisa biloko boye pourquoi tala mwana moins de 5 ans balokoti ye mpo baparent na ye bazosala te nzala eleki tala ndenge azolia sikoyo yo premier ministre chef ya gouvernement olobi nini mpona mwana olobi nini parce que nayebi kolobele kote olobi nini mpona mwana boye na poto mwana ya boye akoko se retrouve ndenge wana te bomoni mwana soki aye na poto lelo paf mbala moko hospitalisé ntango osala 2 semaines pour reconnaître les sources te aveni koloba français batini na classe ofele 20 ans après bomona bali atrava place moko ya malamu mais tala avenir eza aza nango pourquoi bokopesa ye bokoluka motu te bazwa visa baya kofaire soigner même en Europe parce que aza na malnutrition ndenge aza wana bokotonga baorphelin bazokolela baza na soutien te et bon na mboka boyiso ndi baba nommé au premier ministre vraiment pone sengo kaka bato bamona premier ministre mawa mais lukola boza na amour du projet te yeba yango nzela bokino vanda na séjour de mort un lieu de tourment et de graissement de dents ezozela bino péché ezati kaka mpona okina oboma motu non manque d'amour du prochain et comme mabino kuna tala mona wana asali so combien de jours azolia te taba pese kwanga na la mer bomoni azolia kango kwanga na poisson de mer bomoni azolia ngo azola ki vraiment na liango mbangu tamu so bakobotola nga utika liango tambangu mona kitoko mais asa malade ça c'est quel pays ndenge nini yo pays ya ndenge nini oyo baza même na pitié bana mikete mais ça mawa merci.